banani penza oyo bazoloba makambo mabe eza ngai napesa exemple ye moko prédécesseur na ngai Albert Kankenza mwana mbo na période moko bo atelemelaka cardinal Mosengo na ba déclaration na ye do ba déclaration ya sala kitango atelemela cardinal Mosengo wana nde zalaka malamu nzambe azalokumu ezali parce que ezali moko ya zaka vice président na ngai ayaka koyambula ete eza na bato songolo parmi ba leader ba initiaki na kabal juif na kindoki bayebisi oyo ezaka na kati ya bible bazobima kende na butu tosamisaki makambo wana l'église a réveil tomoni magie ekoti sorcellerie ekoti baku ekoti bato kokufa na bampoisonnement quand j'ai décidé de mettre de l'ordre ozomona yango nde bitumba oyo nazali na yango alors nangine ebisa bino eloko moko ngai naza kobondela na kosala jeûne ya 7 jours soki nzambe nalola alobi na ngai na continuer et je dis na kosala ba manda mibale soki nzambe alobi na ngai jusqu'à ce que je mettrai de l'ordre dans cette église na kozongisa réveil na état na yango ndenge ezalaki donc ndenge ngai nazali awa nazwi distanciation physique na bandeko oyo ngai na bango tokosololaka te tokomonanaka te nayebisi bino ata na ndoto na ngai baya te armée de l'éternel organisme d'évangélisation bayebisi ngai na mi retiré na makambo oyo mon père spirituel ayebisi ngai na mi retiré na makambo oyo je suis encore fort j'ai cette onction là naza évangéliste ozona nanga malamu mpe nakozongisa bapapa nyonso ya réveil ozomona tozongisa église na biso na identité na yango na valeur na yango yeba ke loup akoki kolata poso ya brebis mais azali brebis te rôle na ye ezali ali ya brebis mais berger nde abomaka loup ayebisi bandeko oyo basalaki communiqué wana batuki nzambe ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit il doit se repentir et porter le fruit digne de la repentance sinon te l'avenir me dira raison esengo na bango eza ntango moke parce que batouche mafuta